60 ans. Bonne fête bonne fête. Pour nous comme leader, il faut toucher place ya outil. Et comment le système va congolais. Alors donc tout ça manger ça la Congo ça biso population tout le monde rigola. Mais tout le monde a pas petit on a tout balongo et pas faire rigola. Mais tout le monde est sous bazo sala ba émission pour en tout cas moi tout ça comme à 60 ans ça veut dire maturité comme pinda mukulu ça fait parce que tout na ça la makasi parce que ce qui est là il faut le dire moi ma bien faire parce que ça na c'est que petit pour les lo faire comme les lo qui non start comme fait makasi à ça la qui ni va fort nyoso yas. Le 30 juin, c'est l'indépendance à Mboka la Bissou. On s'entend déjà. Et mais Goya, Kakato solo entre nous, toujours fêté, toujours baillé na Bissou. Donc on a invité pour mon île Bissou tout au Vandi, na plateau, toujours sur la Mboka. Mais l'émission na Bissou, les loto loba, ils ont toujours tout sur la nyonso parce que tu reçois pas point nyonso tout. Tu reçois na musique, tu reçois na politique à n'ingézala quoi. Ouais, bonjour, bonsoir, on vient de la Bissau quoi. Quand Gogas mon fils de Moscou quoi. C'est bien moi. Bonsoir à tous. Moi, comme Patrick Boyanga. Bonne fête à tous, indépendance, 60 ans. Bonne fête d'indépendance, Kams. Je vous salue tous. Voilà. Indépendance, tcha, bonne fête d'indépendance. Jordan Bassi. Donc voilà, 160 est-ce que changement zali vraiment na mboka depuis toujours indépendance na sikoyo ba vie na miko zali. Ah vraiment bonne fête d'abord ici pour l'indépendance quoi. En tout cas, moi, tout ça comme à 60 ans, ça veut dire maturité comme pinda mukulu, pinda bimi wasu ya pembe quoi. Babiki mon toi comme message mais na vie la façon au mboka ni tamboleli vraiment en tout cas ça 4 et dini makasi. Na ndenge batikela ibiso ndenge indépendance bandaki, na ndenge to komi lelo, tuza pinda na se makasi. Alors, oyo esenga oyo ozalaka bien, que non bato seconde baza sur le terrain bayeba ndenge nini bakoki osala mpona kende mboka wana lelo ebima na badifficulté wana eloko ezanga peuple congolais surtout badirigeant wana baza wana eza kaka volonté kozala na volonté eza eloko euta na motema tina osala eloko pende na volonté la volonté eza te ya kobongisango eloko eza na baotala approche na bango baotala tout près na bango yango omona kende mboka wana ezodima. Donc makambo za ebele ya solola wala ezaka premier eloko na soulever quoi toyeba kino toza nonu eza na se makasi nayebi te moko na moko mpe aza opesa moko bavi na ye oyoka moko na moko mpo eza débat kaka tosalaka badébat moko divers oui c'est vrai toza vraiment assez na temps moko boye mais vu makambo ekomoleka si oyo ekoleka sikoyo na oyo oya bon vie ezalaka bongo tia lelo leba donc on a tokitaki sikoyo tokomi tose ressaisir après toluka moyen bakobanda komata moke moke bon l'avenir nous donnera raison mais avec notre président maintenant là je pense que non en gros ça a tout été mais début déjà ça début ça vu sauter le discours ou à sali oyo ya bon ils ont pas discours aux ala non mais si toi déjà na moi avant nous déjà moi nzela donc tout le bagage politique quand même et moi kokemi na moi nzela na ngo poto kota na politique ko telengi to bandinde okemi parce que oui Congo
eza na centre toza na centre Afrique te toza na centre donc toza banjio eza na Congo eza oyo biso population toomona na oyo nani toomona te oyo mikonzi bamoka bamonaka donc eza kaka bato nde bazizaka tata mosu Mobutu azalaki plus fort Mobutu azalaki boye mais Mobutu asalaki nini Mobutu asalaki et puis fin ngo ekosuka ndenge nini mais toloba mpe ke ti sikoyo toza na biso kaka tozaka non toujours moins indépendance te parce que indépendance yango ndenge mpe ezalaki trop tôt bomoi ndeni par rapport à indépendance wana non indépendance eza indépendance parce que ti sikoyo mpe congolais kaka azwi kaka babelge mpe balobaki ke non l'indépendance du Congo n'était pas préparé quoi donc bapreparaki indépendance wana te mpona lelo ke no bapesa biso yango donc indépendance wana epesamaki na moto makasi nde ya badirigant na biso ya époque wana alors mpona mpe kaka mboka yango mpe ezonga bien il faut kaka badirigant wana bayokana po lelo so bazwaki indépendance wana c'est parce que bazalaki bakoma monoko moko ça veut dire que biso nyonso faut tozala ensemble mpona tosa sortir na likambo oyo donc likambo ya Congo mpe lelo baza wana mboka yango ndenge eza wana eza mpe kaka kino tout le monde azala ensemble président toyebisa bango ke ya kofuye na le passé te mais bapoint d'interrogation eza quelque part wana yango yebisaki bango ke non bato na bato bazala indépendant na baposition na bango côté ya juge tout le monde wana bazala baindépendant ça veut dire que bango nde bakosuivre le passé ya bato alors président abi dit que non nazala na posa nango te donc ndenge nga namoni na ye nde nasalaki constat quoi eloko nini oyo nga na kooloba mpo na mboka wana mboka wana eza na mbongo ebele eza na mambo ebele parce que mozwi fanda boye ozomonaka bato na mboka wana bakontaka bayibaka bamillion mais mboka yango moko kolo mabele wana azalaka propre te mais bato bafanda na mboka wana baza bamillionnaire ya miyibi donc peuple ezosouffrir quoi donc c'est ça le mal donc oyo eza makasi mingi eza kaka keno congolais badirigant batravaillaki na Kabila bazongisa bamotema mawa bazongisa esprit soki badirigeant oyo batravaillaki na Kabila batika bakokotika te parce nayebi ke bazala bango na soif ya pouvoir mais bazongisa esprit na bango à l'aise ke non ate biso sikoyo toye sikoyo totravaille na voie normale voilà totravaille sikoyo na voie normale ça veut dire batravaille mpona individu te batravaille mpona na voie normale sikoyo comprendre donc eza ndenge wana bon nayebi te soki bozala na mwa mo par rapport à le 30 juin le 30 juin oui nayebi soki bozala na mo tolongola biso wana tokota na sujet mosusu le 30 juin ayebi eza mpola biso bana victoire bon pour la biso voilà to vite alors pour le 30 juin le 30 juin donc 60 ans bonne fête bonne fête bon comprenez hein donc toujours ça la moi analyse un peu libre quoi par rapport à fête à l'Ipanda quand ndenge ezala peut-être même sous bokomona toujours mais là c'est par rapport à fête tolango la biso donc tolango la biso pete tomela na biso kaka mpona tozofete quoi donc en direct de Moscou quoi donc tokanga parenthèse wana tokangi mbala mo mais deux personnes elles sont apesi pe avi na bango te peut-être baza pe na ngo te bon peut-être même sous baboy na bango baza kana ma affaire bango balinga tokotaka mambo affaire egola quand on m'a fait référence quoi oui mais affaire ndenge oh question ni soit bêtise Atea, nani Ismatadien. Oh mais non, on a za mwana mboka congolais comme congolais nyonso ngaza mutaferi. Ngaba mutaferi. Mais oui, bato nyonso ayebi ke ngaza gaulois. Comprendre? Tout le monde sait ça. Mais toyebi ke yo netinga na oba ke non yo vraiment oza na lien moko na faire egola toyebi ke wana mamutu na yo. Oui. Mais non pose autre question moi. Je suis là. Mais tozomona bato tout bazalaki pembeni ya faire egola. Mais tozomona bapeti wana to balongo epa faire egola mais tozomona lisusu bazosala baémission mpona koclashe kote bango bauti yo koloba nini analyse noko ozali mais kasi no yebiso oyo ngana basala oyo eza constat bato nyonso basala na kati ya Congo ezala nini mutu nyonso alingaka kaka mpona koma leader il faut toucher place ya uti ekoma nango ndenge wana ekoma système ya bacongolais
alors ils ont système moko yamabe parce que quand travailler mutunyo sabota mati pose à chef mutunyo sabota mati pose à leader et loko ba te bele ba bossa na ya ngwana yo ko toucher no place yo outi est-ce que il leadership et pesa mi pona yo et ko pesa mi la yo te ko pesa mi la yo te et comment nous kana ni pas muto na te musus pas ko toucher na été ouais ndeko a toucher na pété vous comprenez que ah mais muto papa ninjo za pembeni a comme leader le soka na re wana so kitsa le lo so to fani be to tali penda ndenge ba maison mère ngoi bandaka na ndenge ba master ba bima na ndenge ba petit ba ko bima to comprendre lo nini eza na kati ba nani bazaki na makila ya leadership na ba nani bazali na bango kaka ba vedette mais ce que yo siko to boyi te za bongo eza nzela oyo ba ene na bango basala yango mais yo siko atanke na yebi yepoza mutu moko tshaka pe ba la mouvement tshaka pe ba musicien poids donc oza mécène to to kolo ba bongo yo conseil nini yo ko pesa les pacha les matadien basa boulot na ba yo conseil na mo nini yo ko pesa ceux qui ont sali constat nga fa nazala trop na petit na biso nyonso risque matadien si vous faites mes constats vous comprenez que non risque matadien atika la sous kolobela lo mo ya mabe ya fierté parce que suna ebisa na c'est que petit cause la leader ils ont kofinga mututé kolobela madame mututé kolobela mabe ou classe utilité cause la leader ils ont d'abord sens na yo moko ça veut dire que non esprit na yo il faut travailler pour na yo lelo pour faire voir batu que non place na uta ki ndé sali ki na zala boy mais non place na uta ki faut na finga ko lelo na koma leader ça ningo na te ce ko sala loko na yo sala ya on esprit na yo mais elo na elo ko za na tana abeti ba bilo ni nyonso abeti bo mo bo sentir que non azo sala loko ke za bien pe atikali kolobelo mo mabete ayeto beta acoustique ne pe a mon ka imba bilo ni na faire ça veut dire que non comme à reconnaître que non yé auta abima ki ndempuna mais auta ki maison mère mais azo ki ne succès na et pas faire oh et tel ba petit pacha ya tout ça là il va pacha tout ça voilà petit musu soit chiki tout bazala kia mais le problème c'est quoi le problème ba congolais ba petit na biso ba pour ça ba gagner ba komaka ni ba leader bazali oh ba yebite ke faire pour na commander ko faire lelo abanda ki wapi po lelo fera comme lelo ki no star akoma pe makasi asala kinini ba effort nyoso ya sala wana bango bazala te ba yebi yango te yo yekaka lelo ngo komaka kaniti ça se fait comme ça se fait où pas ndo yiba ozo comprendre boke kota bandaka nganga boke simba bisimba simba lo beli boma osano pe lo moti na vie pas vie comme nzamu ko se bokata dans la vie et loko ezala nécessaire na vie eza patience si vous êtes patient on réussit vie na totalement na fait ça faire parce que tout na ça la makasi parce que ce qui est là il que non ana okende kinchaza kuna zo faire na ibi adresse na okezo faire et pesa meli na artiste belete la génération na wana nzomo et belé bazana no yo kaka afuti la telle place le bikolonda va c'est longwa changer place le bikolonda va longwa ils a déjà bien été déjà signé bien été pour un artiste c'est pas une identité faire une identité na ezala na niveau ya musique na ezala niveau ya famille na ezala niveau ya administratif na azana identité na zomo lelo so fani benda ko na kangi misu pa mutu fina kangi misu oyo ka pena instrument mo zo beta non so kaka oyo ke bi te wana faire mutu beta zomo parce que ezali déjà identité na ko sala ba système oyo ke no mutu ayebi ke no mutu so zo beta zala boya mon alors tout le monde balingara ba koma neti faire c'est ça le mal or faire azaye moko pour nous comme neti et que c'est impossible il faut jouer ce qu'on a ndenge na yo pour comme pe na niveau na yo ça exemple à petit na biso oyo petit abimi siko yo pepe na pesa inosibi abimi na rythme o inosibi abimi na mutu mo taza na Congo na tika le mo na monter afo Congo vous comprenez abimi na ya te identité na ye a créer moi identité na ye et comment pesa pe makambo et comment créer ba mitema mabina et pas battre c'est ça le mal na botelo no mo parole tout ça de Camille na habité okoki ko analyser par rapport à faire ndenge ba mission ba et puis bazo contrer neka ndenge za yo impression na goza omoni nani omoni pas c'est tani ndenge
c'est-à-dire orchestre bonga za na moto ya makambo ya olanda orchestre te, mais la plupart orchestre bandaka la plupart bato tu bazala na simana ba na quartier ba Freddy Barkhouse. Alors la plupart bato bazali comme bazala na quartier ba popoka baka mais ce qui est vrai Ferré amuto ya ba donc pour nga za muto côté ya biso donc nazala nga na mona travaux bien makatubi il faut utiner des fois ça va 14h samedi des fois ça dit que bano bazoya oh ya donc bon ba ina orchestre disons que bato ba ina orchestre bazane ti mon surtout il y a une comparaison dans les cambos le Mathieu les cambos bongaï ça va problème exact mon surtout là ça tu au botai kumba ya na il petit le commune matale ou à longue qui on a Chiquito ya ça va problème exact ça va moi j'ai refini la terre bien avec mais il y a des là si c'est que tu vas y aller pas peut-être pour na bon ça comme bateau le la sauter c'est pas la peine là pour la mon acoustique on est bien peut-être que moi on va banzer ba fait na yo avant de tomoti butu attention na la Mikolo est celui qui a changé système babi Mikolo il faut somba faire rigolo na dizaine na ba dizaine na Spotify est ce sombi déjà il faut télécharger non sombi te na ngo na kama na iba mu télécharger na mo de mais yango na Mikolo na ba émission il faut ce qu'on ça là ngo télécharger est-ce qu'il faut télécharger mais na télécharger on a système ya nazala play music nazala il faut télécharger ngo ce qu'on télécharger neti 10 heures faut ça là on a premium ce que ça là on a premium et pour aider artistes et pour compter dans le streaming parce que tu as un projet Mikolo dans une opération disque d'or single d'or parce qu'à travers le streaming on a quand on a la premium ndé et pour cotiser là et pour bâtir là artiste bah streaming on a bah pourcentage on est même artiste tiens comme on a 15 millions donc le streaming ndeko sala ke azwa single d'or donc voilà donc les avez bula bien na landa pe mission aujourd'hui est-ce qu'il faut na landa ke mission na landa émission no jour en tout cas c'est PC ngai na ba intervention toute na intervention pardon côté tout ça l'émission mo donc eza lipanda na demande à faire rigolo là droit voilà mai ba oya lipanda Diogo tala yo tsamso habité donc voilà comprenez hein, donc comprenez donc voilà nous avons toujours na global play tsamso habité pardon toujours sur la toujours quand ndenge ça là ça n'a aucune information tsamso habité pour beta so beti ba obuki gogasi ba biso tozala 15 biso tozala appelé batuke le 4 oyo tozape na match moko eza ba doyen contre ba nouveau donc na 4 pe kaka lipanda boulot 19h à 3h. Ah ça là ce dimanche qu'à paiement. Le préféré en salité. Voilà. Idée mon idée pesa qui wana ezaba idée moko penda qui non pour soutenir artiste. Pour soutenir artiste, artiste congolais bazala droit ya mériter ba biloko na bango ya bien. Ba mériter biloko na bango ya bien plus ceci. Ba mériter ba biloko na bango ya bien plus ceci. Donc Patrick, pesa moi boule non parce que yo zo beta mamba ya monsoa wato éviter ça bon toi bala mai ba comprendre que notre ça lipanda donc il lipanda pour la diversité quoi. Heureusement elle joue à guerre et Hitler kotaka. Nenda wa parti ba buka. Chance. Wana za la oligarque na ne pembe na biso mais ba epena tu va combien balandi ba mosuti na ba mosuti
bati na Allemagne. En Allemagne. Ay ba super mine wa Hitler ba yeno ba bombi yawa. Biso pe poto sala Rwanda bon to ke Bon, ça va problème les Continue toujours donc. to sala la fête. Ouais, il faut comprendre donc toujours solo là. les diversité ça va on relever tout comme rien. Ya uno na da uno sang na le uno sang. Na éviter bala mais match ba idée joue on a fait un match bino bozala 10 biso bozala 15 et puis mais oui comme bino bozala mais pas jeune toi si toi sérieux bino bozala déjà. Ouais, merci. Non, pas quand tu vois. Ah, yes. Donc, voilà, on dit quoi? Au moins, on est tout le monde musique. Surtout pour soutenir un artiste, il faut toujours tous à la pour défendre l'artiste. Artiste, il faut toujours tchaker le boko. Bien. Mais il faut y d'abord Moscou. Mais je ne dis pas. Il y a fait rigoler. Ouais.